Sila za mwana nzambe bomba tabo kitabo koka mwana mwasi wana teza tana ye mama yo lobike en tout cas yo lobike sila yebanite sila bayebi ete mwasi andeko na biso musicien asalaki sila video donc ayebi sila te yo moko wana lisolo bike no place sila kenda osala suki na salon joli nana pe akenda osala suki kuna ozomona ke yo finga bato baessence ofinga bato baza mayele nalinga d'abord na vanda na comprendre mayele na yo est-ce que mayele no penza ezala wana musicien nito star nini oyo ayebi sila te omoni nzambe azoconfondre bino nzambe azofuta bino ce n'est que le début nalobaki na bino ke bokopeye ce n'est que le début tellement boyebi bavérité ya makambo kosala sila boyebi bamondo bino bokota mpona koetufe etoile ya sila yango boza à l'aise te mpo boyebi ke sila aza na bavérité na bino mais sila mamsi mpo basene aoloba yango te mpe aokipe bino te alimbisa bino déjà sila bisalo yaya nakobanga eloko te sila bisalo azali nakobanga eloko te sila bisalo azali sila bisalo yeye sila bisalo emame nakobanga eloko te sila bisalo azali nakobanga eloko te sila nde makambo sila bisalo bozokotana ba vie privée ya mutu oyo ya lokuta tandis que bino balepase na bino eza mabe balepase na bino eza bololo omo balepase na bino so bazo balepase na bino batiango na fleuve na village moko batiango na mai village mobima ya kotoka mai wana bakokufa balepase na bino eza mabe sikoyo bozolinga poison na bopartage yango na bato misusu sila aza na pase ya mabe te nde basatana na bamisusu boke bazwa barole mais mwesila azochange lekala mingi te azochange ye azala bongo karine mokonzi mama youtube karine wana asombi lupangu na bandala wati karine mokonzi bino bofinga abala mobali avant na kiku karine a préféré vendre aza clochard na poto karine mokonzi a préféré abala mobali karine mokonzi a préféré nyonso bino boloba mpona ya lokuta mais karine mokonzi wana sombi lopango na banda na chibango est-ce que boyebi yango karine mokonzi merci na maturité vraiment olakisi mpenza ke mama ya mwana karine asombi lopango na banda na chibango atie kombo Arieta. Merci na bandeko na biso partout esika bozwami boze kolanda biso MC donc ceinture ya Babakouk. Le ceinture ya Babakouk ya muto olekati. MC na pesi bino merci na pesi merci na Kolo Nzambe o aza ko batela ngai na bino o ya pesi lisusu occasion na mokola lelo pour que tokuta na lisusu tolobela makambo o eza koleka na monde ya théâtre na pesi merci na Nzambe wana o azo pesa biso mayele azo pesa biso temps ya osala makambo yo derrière la caméra na moni junior je te sali moi en Afrique na pesi mbote équipe mobimba ya MK Eyokani télévision na pesi bino bambote Nzambe azana bino unité toujours bolingo yango netombola musala bandeko na ye nalobaki biso atofinga te biso tofinga te toyaka juste na vérité ya oloba tofinga te omoni po yebisa mutu likambo po oloba na mutu vérité engi koloba te qu'il faut finga wana ofinga te nga na oyaka na vérité mama yo lobi ke en tout cas yo lobi ke sila yebani te sila bayebi ete mwasi andeko na biso musicien asalaki sila video donc ayebi sila te yo moko wana lisolobi ke no place sila kenda osala suki na salon joli nana pe akenda osala suki kuna
ozomona ke yo finga bato ba essentiel au finga bato baza mayele na linga d'abord na vanda na comprendre mayele na yo est-ce que mayele no penze ezala wapi ezala na maboko ezala na suki te vanda na mipende ozona ba biloko yeso se contredire yo moko Congolais nini wa za na Congo wa ebisila te musicien ito star nini wa ebisila te au monde nzamba zo confondre bino nzamba zo futa bino ce n'est que le débit dans le baki na bino qui est beaucoup payé ce n'est que le débit bo futa ngo au monde ici là si la za mwana nzambe bon matabo kitabo koka mwana mwasi wana teza tanaye ex camarade akala tango yo cartonnant au sala succès ouais au sali succès si l'on a soutenu yo ti tango yo zaki na tabiso to soutenu yo to soma cede na yo mukoni ni sila bimisa batu na tana yo misi batu ke ba finga ba takara yo si la sala ngote le comité muninga bino bozo sangana pour que bo attaquer muninga na bino na sila na nazama bi do bino olingaka sila azala sima na bino sila dépendre na bino do sila bino banzambe do ba vidimukulu do bino ne décidera sur sila so producteur intelaye yo le cause na ba compte rendre la compte rendu na producteur wana oyebisa sila mwana mai ko tourner kuna te pe atosi ceux qui ont le banam na collègue moroté oui si la neza boye yo pe ko le banam collègue na te si la tosi tala si la zui délivrance tellement boye bi ba vérité makambo bo sala sila boye bi ba mokiba mondo bino bokota pona ko étouffer toi la sila nyango boza à l'est pour bobi que si la za na ba vérité na bino mais si la mam si pomba scène a oloba ngote pe occupé bino te alimbisa bino déjà les abakouk tous à la concentrer na film na biso 4 épisodes de kota démasqué ah non si là vraiment nzamba pambola yo ozomona théâtre moko ba film moko ça vraiment éducatif azo éduqué comment basi misu ba se comporter na ndako mariage azo éduqué comment est-ce que moutaro comme la souka a BBC bénédiction nzamba pesier azo bimisa hypocrisie à bato o ba osay la nzambe na hypocrisie na lokuta ozala ndako oza trop spirituel ba bi ke muto penza mosala nzamba solala nzambe mais zoka na coulisse na makamuso salaka siko sila ko bimisa biloko na télévision donc moni musala mam sazo sala omoni musala mam sazo sala azo éduqué azongi sabatuna nzela boko zo ba fimbu moni bino nalo bozu ba fimbu te boko zo ba fimbu biloko ezoya si la za na labo biloko ezoya na yo garçon pe mais nazo comprendre comment yo mwana mobile ko za manipuler par moi si comment une fille na habité ceux qui bino bozala biloko ba fille bozala biloko ba fille mais so ba tali bino bozala maman bo pakota ba yombo na mutu po suki apembe mo bozala biloko ba fille ngala obenga bino ba fille te na obenga bino ba maman comment yo mwana mobile ofandi pembeni ya maman moko boazo ko manipuler ka yo et puis yo ndenge ozala biso yebi ki ozala mbongo ti yo ozala patron ozala mbongo yo za mwasi ya mbongo yo faki osala baanalyse moko babiloko baentreprise ya minene ifaki osala baanalyse babiloko moko boye donc yo ata batali yo te ata okoti bavie ebele te tellement yo oza na mbongo donc bavie kuta kolobele eloko te parce que opesa biso image moko boye ke yo mpenza obongo okoka mais tala ndenge ozokotaka ozwaka na potopoto ozwaka na point de départ bénédiction ya ndenge nini yo nzambe akopesa moto ezongisaka na point de départ c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit qui ne se fait suivre aucun chagrin et là qui c'est qu'ils a tricherie
nzambe sera pesio nzambe sera pambolio akopeso sagesse akopeso maïla akopeso ba comportement oyo ekosala ekokana lipambola pesio sila za eloko te tondimi sila yebani te tondimi sila eloko te tondimi mais yo déjà za plafond au voyagera tongo midi pe pourquoi dona YouTube mobimbo ko bandaka bimba toke Fizi toke Manono Ngwena Ankoro Salamabila toke Kiliba tokei Butembo Bunya tokei Kabalo Kitenge toke omona bisika oso na tangeli wana pour l'extérieur qui ngana za mona mboka o est-ce que ba mboko ngana tangiango yo yebiango te oyebiango te ba mboko ngana tangi oyebiango te siko ba mboka nyoso ba yebike yo ozala mbongo ozala na mbongo ozala patrona ozala mituka osoma lupango na gombe ya 80 dozala na appartement musope sango bato bavanda ofele okenda ba États-Unis ozongaka ndenge nini yo ozoya koslobela makambo ya mutu o azwa refi na ambassade ya Schengen nani aza essentiel et puis na pesa autorisation ozora ba analyse ya minda otiango na ba émission na yo omoni ngana za ceinture ya Baba Cook de sécurité au lekate na pesa autorisation yo ka pesa solide makambo no to compter yango te ngo makambo no to compter yango te yo ata bandi ko boya sila lelo tilobi to compter yango te parce que obanda ko betele maboko sila bisalo ya la ko banga eloko te sila bisalo azali la ko banga eloko te sila bisalo azali sila bisalo sila bisalo mame nako bange lokote si la visala zali nako bange lokote nako si lande makamu tobi ke azwa refi na ambassade ya Schengen yo ka sangote ke sila kina poto 4 fois wana yo zo luka nkai na mbandaka sila kina poto 4 fois famille sila tout bazana poto sila pona poto eza eloko te et puis sila za pembeni ya nani sila azaka pembeni ya nani aza insensé maele na yo longola ngo na mipende vanisa ngo na mutu yo fo sa banalize ba biloko ya minene yo fo longo na point de départ yo finga Karine Mokonzi ti okumisa Karine Mokonzi liboso obi Karine Mokonzi ninga zana il faut ba ça ele monument il faut tout ça obetele maboko liboso ti o monde yo finga eza eloko te to compter yango te ozana sentiment mabe okumba maka penza o memamaka ba manipula ko na facilité nyonso ba o manipuler yo ofinga Yvette Kalombo lelo oyo bazonga na camarade na yo oyoki soni te mpona nini yo koza mutu moko oza na baproblème na bato nyonso lelo oyo oza na ngambo ya Egypte kota ba Egypte esika oza na Egypte kuna na ngambo oyo ozaleli kuna kote oyo oza kuna na Egypte kuna kote oyo ozaleli yo bana ofinga eti obana ofinga oyebi obana ofinga mbala moko changer oyo bato baza pembeni na yo bango nde bazala essentiel na fingi te nazongisika makambo yo olobaka na bato epuis eza mbala suka kotiaka baémission ya mida na baanalyse na yo te ya buzoba mida asolisaka yo te mida na taylor asolisaka yo te akipako te omida balingaka ete na orchestre wana waliboma so balingaka ete bakolinga ete na suka me liboso wana koposte mida bana oposte mida na bapage epa ye moko numéro 1 ana oposte mida siko so balingi mida te esani eske mida ozanga petit ya olia so balingi mida te eske mida ovivre te mida aza na poto
Mida ça va formation na ye, mida ça la moine na ye, mida ça vivre bien. Azar $100 te $50 te mida la Taylor je te sali. Otiaka ba émission à mida te. Moi biso babakouk. Biso babakouk to finga te to lobane vérité. Otiaka ba émission à mida te na ba analyse na yo. Yo mboka un jour il faut na sala boé, le col intel pe à sala do envia bato na makambo libo. Donc oyeka ko répéter makambo de salema. Yo muto amele il faut bimise loko dans le nez avec ko tika la référence na yo. Yo muto amele bimise loko dans le nez ko tika la référence na yo totabi. Ah, au monde boro. Eza ye. Do et l'eau est zéro. Oh, mukona okanga photo na leader wana ceux qui internet et bouger na nini. Et bouger na nini. Ceux qui ba star ya monde entier ya mokili, ba riana bazokanga photo na bato ba yebanité. Et bongo aza star na biso za mona mboka ngapi na okanga photo na ye, c'est tout. C'est tout. Zonga classe. Senga nzamba peso maele. Okanga photo na kolobela biso elote. Okanga photo na échanger elote. Yo soit disant ça na mobile na ndako. Ndeni ozo confier mibala bato na ba photo. Yo za na mobile na ndako ndenge ni oza confier mibali ya batu musoka nganga ba photo. Camarade akala, omoni boka betio. Tala ba analyse na ye. Ao zongi saka ba nini voice ya nini analyse ya mida. Ao zongi sango. Do azo akizo indirectement par kolo mobile. Il a fonctionné à bongo. Ao côté loté. Parce que ngani na zabo na koya jamais la taba voice na yo émission. Na otia ngote. Na otia te. Na oloba tina ozongi sango de mida zoloba il faut bazwa décision il faut tous ozongi sango ao sala po matisa la femme futa pour qu'elle soit décision wana ya fonctionne en bongo so que c'est qui à côté là qui a ngati voice wana te anga loba kana maloba isili mais tia on a ko répéter tia voice wana azo matie ma futa no likambo mida loba ki wana eko kisama mama bongo la mutema polo koza la mutema mabeboye okoza mutema mabeboye mutoza na bana na mokilo za mutema mabe oza mutema mabe changer omoni sila wana sila ozonga simate bituma na bino ba guerre na bino ndesala ke sila amata sila ke liboso donc bino boza vitamine ya musala sila il faut bino bozala wana biso makasi kana prière boteka film ti na ngambo Egypte kuna ba film bien ezobimati ba film bien ezali yemo wakoma kitoko boteka film ne boteka film te boteka film ngoni biso ba film la biso zo talama ponga moko na za to sa ba promotion ba film la biso de démasquer bino tout boza démasquer de makambo donc les abakouk l'opération ça c'est mon corps 1 million de vies l'épisode de mon corps parce que bon que ça possible parce que tu as belé la 4 quoi mokili toi est belé donc 1 million de vies l'épisode mon corps c'est possible donc ils ont filmé moko ils ont tellement bien ils ont éduqué bêtises sans la quantité insanité sans la quantité ils ont filmé moko éducatif de fois bon landango bon consommer ngo bon découvrir ba talent o ils ont la quantité so on appelle la likanisi na yo oko pesa même si azana pona batu nyos azana pona batu tout même si la bisalo pomba scène ya bengi c'est la groupe Simbati ya muta bengi sai ya muta invite a pesa guana parce que ya salele nini ya salele nini
lelo so pe akomi na kombo mokile yebi eza po amona sila na télévision envia sila alula sila approcha sila sila pe amitika pese lito ayoka ye mbala moko ayebise ke te mwana loka bino bozabino ka bana mike bokola ate bozabino ka ba fille bozabino kaka ba fille mais bozaba mama mikolo bozaba mama mibimba bozaba bino ba fille si la bengisa ye na groupe na bango le so yebani si la peut contribuer au moins bolamo aussi la sala wana yango ekanga bino catch bo lekati bo bougete si la kanga bino catch eza tana ye si la au moins si la consommer tana ya consommer ngo do azo leka députation to salele mama na campagne si la oleka pour ba niveau ya si la maele ya si la donc non il faut si la matara kaka boke bakana bino boke bakana bino oke bisabino boke baka bolobela makambo na bino bolobela ba filme la bino bolobela filme la bino omoni biso ata SB et sali de vie totika SB totika sila te o akabarate sila ndenga za na zuita na yakomaka ba filme a gaspiller ba énergie na ba tournage revenir ye ara na okabela kabino mituna boza na ba problème ya mituna bino sila okabate okabela bino te sila okabela bino te au moins na matanga oya te nga mutu na lobi nga nde na lobi nga mutu na lobi sila oya te biso to sala makambo devant caméra te bolamu nyos to sala derrière la caméra pour tozi la récompense na biso uta likolo mais bino bo sala rapma TV batu ba mona bino ke non oui bo pesa ka bo sumara eza malamu mais li futi na bino eza na ba commentaire li futi na bino ba commentaire suki wana mais biso to pesa ka po nzambe ya likolo afuta biso yango moni sila lelo ata leki a seki kaka ozomona ke makambo ndeko mwasi yo ozovanda ozoloba ba français bele de ba parents na yo bazui taro tangisa o pour que yo lobi ya kolobela asila dozo bénéficier na français na yo te ozo bénéficier na ba sacrifice au sein de l'université te siko bino ozo ba batu baza maele te siko biso bazoba na bino bato maele makambo bino bosabi to sala ngote makambo bino bosala biso bazoba to kosala yango te to sala ngote ba français belé mata kité ozolo ba français pour que au sala ba yo en tout cas on dit condamnation eza lo mabe ce ka basi ba kanga maele lo ba condamner yo donc na lobby so nzamba ye so zonga autour na yo compte rendu na pesa opportunité au temps en classe na pesa yo na sala ke ba parents na yo baza na ba moyen au temps so classe na batelo nzela classe na commission na niveau d'études aux na ngolelo est-ce que nga nzambe na bénéficier na nini compte rendu ya classe na yo zani au pesa nzambe rapport nini po sila obimisa ba filme na ye nkolo opesa nga likabo opesa nga tala osala ba filme tala ba pièce na nga ngoyi na sala baninga eloko te mais tala ba preuve ba voice ya ngoyi nzambe atali ayoki atali azwi sila alekisa na loboko à droite bino place na bino za na loboko à gauche les races baras beaucoup ka sila te tolingi sila sans intérêt tolingi sila sans intérêt tolingi sila nzambe mutu apesi biso bolingo wana motema wana kolinga sila
père pour défendre ye tolingi bongo tona posa kabela bisote tona posa neti ngana na posa te keo na kutana sila na kanga photo na sila non nzambe muta tenga motema wana kolobela sila parce que na omona bêtise bozo sala na yebi na ngake bozo fanatique ya sila na SB boke na pe bo commentaire kuna félicitations mam simsala kitoko na yebi binoti tala obi jour wana place aux alaka wana oyebi place aux alaka wana jour wana tango otala ota nouveau départ commentaire ni notia okumisa sila ti okumisa sila mais soko yé devant la caméra ça l'assemble boza ba fanatique ya SB po botiaka ba j'aime bolaikaka et puis bo commentaire kuna ba faux compte nous sommes comme moi si la té bolia té botala maté je vous comprends mais vous ça analyse avant ndenga bien les critiques ils sont normal ils sont loyal c'est bien bino soko tira ba vie ah si la za motema malamu si la bisalu bozo kota na vie privée ya mutu o ya lokuta tandis que bino va le passer na bino eza mabe va le passer na bino eza bololo au moins va le passer na bino so bazuka le passer na bino batiango na fleuve na village mo batiango na mai village mo bimo ya kotoka mai wana okufa on va le passer na bino eza tellement ma bête donc so yeso ayaka te ma place na bino pesant na habité heureusement tous en terre grâce makila yesu déjà ya et longola nyonso ba condamnation vale déjà pasuka donc avantage na bino ka yango wana soki yango te ba le passer la bino za mabe si comme ozo linga poison na bo partager ngona ba tumisusu si la za na passer à mabete mais ba ninga ne ba ko ne ba sakana na ba misusu pour que ba zo ba rôle mais moi si la camarade akala fongola misu moninga akala fongola misu omoni batwana azo tiaka tiaka voice wana analyse amide azo tia tiango pour que matisa la femme futa ba benga lo pemela mobali la ya fonctionnera bongo yo sikono fongolele misu to kala mingi ta azo changer na ye azo changer les kala mingi ta azo changer ya zala bongo Karine Mokonzi mama YouTube Karine wana sombi lupangu na bandala wati Karine Mokonzi bino mofinga abala mobali et avant la kikou Karine a préféré vendre à la clochard na porto Karine Mokonzi a préféré abala mobali Karine Mokonzi a préféré nyoso bino boloba pona ya lokuta mais Karine Mokonzi wana sombi lupangu na bandala chibango est-ce que boye biango ah Karine Mokonzi merci na maturité vraiment olakisi penza ke mama ya mwana Karine a sombi lupangu na bandala na chibango atie komba rieta ezata ki asombi soki na fait faut te lupangu asombi lupangu na bandala bino bofinga eti au moins que poto na efuti à se concentrer boy na ya temla ba mituka na poto mbongo na se concentrer et puis Karine ndenga zawana Karine a star Karine a star poto mona ba star qui chasse so ki poto ma peke kwei ya bandi osala akoti kayu mais Karine banda kena viva kitoko Karine azana bilamba musulo undala kuto alata te ye wana sombi lupango olobeli yango te oyoki soni olapa omoni bino toza na bino kaboye toza na bino kabo biso toujours focus donc concentrez dans la pièce na biso na musa na biso les abakou qui manifestez-vous bon commenter belé bon liker belé donc dans la SB d'opération ça c'est mon 1 million de vies c'est possible
toza belé bino bo sala boy bo finga bo lemba bo sala ba analyse bo lemba et puis si là aucun n'importe te po bino bo lobi jamais bo sala devant monter bo aussi là au sala ngote on appelle ça devant moi au sala ngote pe oyo ka ngote si là au sala o eza programme na moko so alinga ke matadi na moko okene so alinga ke Lubumbashi na moko okene so alinga ke Dubai a okene a au sala te po bino bo lobi no bino o commander te yena o commander bino prévenez que bana bo banda ko finga ina na bima te répondre boyebi et pour répondre te si la répondre binoté si la roloba est le côté biso to za to roloba tala yo se mona mobala kitoko lokwa nga bogara boy alobela yo mobala boya misu kitoko boya alobela yo boza na batute boza na batute bino deja bokumisa biso bobetela biso maboko yango makambo na bino to compter yango te donc eza déclassé bosala effort pour que to compter yango te tellement le passé na bino eza bololo le passé na nga bololo mama le passé etingami ngai le passé ekangami nga na nzoto le passé na nga bololo le passé na bino eza bololo eza mabe luka repentance bongisa vie na yo soigner relation na nzambe po makambo oyo sana le passé mama jugement ezali oyebi jugement eza jugement ezali nzambe akotuna yo nzambe akofutisa yo yo inga olakisa bato ke yo oza soki mama moko boye ya rando yo oza rancunière yo oza soki nalobi ke nakolobisa ete tous ma vie ntina kokufa echoke mutu moko te echoke mutu moko te echoke mutu moko te eza vie na yo parce qu'après la mort c'est la vie continue yo nokoyeba okuta à l'au-delà yo nokoyeba ngo na badire ozoloba lelo mpo oshoke na mutu moko te so obiki naolobisa ete ntina okufa esali nini esali lelo te est-ce que mutu wana omela mai te mutu wana omata taxi te est-ce que mutu wana olata te aolia te ozala pongi te omoniki osali lelo te otravaille na perte zéro otravaille na perte nde osala baémission mosusu moto akufi yo oleki na nini obandi kofinga motu wana motu deja oyo akoka koloba te oyo akose défendre te mpo na yo ozochoke bafanatike ya motu wana otravaille na perte ochoke no motu te ozochoke motu te otravaille no na perte do eloko nyonso osala tokonte yango te parce que yo oyaka na louange liboso oluwaka liboso do nyonso osala zéro naoke deja na kochite napesi mbote na boyanga nyonso balinganga partout esika bozali merci na baconseil na bino merci na baremarke na bino merci na bacommentaire na bino ye moko mams sila bisalo mpo masene nakobanga eloko te sila bisalo azali nakobanga eloko te sila bisalo azali ila izala azali nakobanga eloko te sila bisalo azali tabita kitoko nzinga tabita kitoko nzinga wana sponsor na biso do mwasi moko ya pembe bomona ete ya mona na ati do mwasi moko ya pembe motema pembe ndaku pembe bana pembe ya lava na ye aza na alliance ya 35 000 kara na musapi tala alliance ya or munene do mwasi ya libala femme légitime ye wana tabita kitoko nzinga motema ya papa
Donc moi si à batu. Donc on mekate. De bakabwa na moya mona moite. On va biso ba cook. To ba pièce mo bino ozala ngote. Ah si la bisalu. Si la za bilo mo abimisaka ya yemoko. Si la za bilo ya yemoko do bino bo kokate. To ça la descente sur terrain. Bino bozo mona ti. Bino bozo mona. To ça ba descente sur terrain to bino bozo mona. Bino vanda quand la kola ba koka, bando ba koka na fingi bino te bo excusenga. Bo vanda la bino quand na ba kiti wana ça ba analyse ko finga ba to ko finga sila bo boujarate. OK ata la gambela ti. Bo tambola bo teka star na bino bo teka ye. Bo zo étouffer pourquoi? Bo teka ye. Bozo teka été Fivette mayamba maman Gucci. Moi c'est à pembe. Na lela yo mabe Fivette. Mayamba. Na lelo fort. Moura de la presse mila makasi. Na lela yo. Yo za petit nanga yo yebi leki nanga pesa moura de la presse. Ah. Doye sera lobby Zaire Ningani. Moura de la presse. Les Abakou qui je vous aime beaucoup, tous a toujours branché, tous fingaté. Les Abakou qui bokende na ba chaîne na bangote. Bokende kuna te botala biloko na bangote. Batuna bango. Biso to na ngambu ya kana, bango ba na Egypto. Batika na Egypto na bango, batika na ba vodor na bango, batika la ko adorer mutukuna. Batika na biloko na bango ba na Egypto biso to za la côté na biso de les Abakou to za la kakawana la chaîne na biso et mon côté pas et c'est de Panama et mon ko bimi ke pa mida et mon ko keye pa nani ya gola et mon ko zongi boe pa le kechu mwana OK pas Vivette mayamba OK pas moura de la presse OK pas tendresse dibinga mamo international donc et Fata donc OK et moi yepe na MK yo kali télévision donc c'est ça biso toujours balukaka place wana et côté na bango bo kenete na yo moi si ozosala osala analyse ozoloba na Swahili ozoloba mama unaona mtu le ko pembeni yako ule mtu ule iko na tuma batu batukane Swahili nini ozoloba mabe wana non le mama ni mama wa ro mama wa batoto anabaelewa mwe bote kisu mwa natumika masikio yake hata basikia si la ou rien. Les Abakou qui merci beaucoup na sepeli bientôt tozo bana ba voyage tozo bimara libanda Kinshasa to voyager d'abord dans ma province après ma province to attaquer sur côté tam en Afrique mobimba. Ba voyage zo bana to ki ne ko teka star na biso to teka ba film na biso donc opération ça c'est mon 1 million de vies. Tous on a besoin de soutien na bino, tous on a besoin de proche na bino, tous on a besoin ya ba remarque na bino yango esala ke biso to sala musala malamu parce que to sala ngo pona bino. Beaucoup excusez-moi parce que nazaki vraiment monté nazaki na kanda. Nazaki vraiment na kanda. Sous ba réaction na mususu bo sepa na ngote mais bon comprendre parce que babilo musu zoleka eza kitoko te si la za mona mboka oyo si la servi mboka oyo si la sepeli si batu na mboka oyo toko linga te batu mo mi dans les néants on a famille na bango mutu lokola si la zate théâtre pour la nzala mais s'il a déjà phasé déjà dans une bonne famille a qui a déjà poto moi na mukena déjà 4 ans. Et puis il y a beau temps, il y a théâtre dans Makila, à Tangela sous na ina. Histoire na boyebi. De la qui c'est que s'il y a théâtre. Et puis s'il y a te besoin de causer na makas. Azaki na talent mais miye baté. Mais bateau mouton azaki du domaine, à tala bien fio il faut na zoyer. De différence c'est ça makas na bino. Moi c'est un bongo. Moi c'est un bon bêta ba histoire à entreprise à miner attends sali de vie et le côté pose à moi c'est un bongo ça na mbongo yo ça na mituka
Yo kolobela sila te, okolobela ete. Okolobela sila te, okolobela ete. Yo za mwasi ya mbongo, faut sa biloko bato ya mbongo basalaka. Okozonga na point de départ te jamais. Omoni ki ozala eloko te. Omoni ki ozokosa public. Tala makambo eza, makambo ezali. Mais biso to finga te. Na TikTok kuna baozela ba voice au prometteur ki obimisati. Na TikTok kuna okati makambo ya TikTok yesu ozongi sur YouTube. Zonga na TikTok. Bimisa ba vérité. Ba voice ozala ngo bimisa ngo. Total skonde ndeko mwasi na so obota te. Bimisa ba voice oloba kiti. Maloba oloba ba insensé ezongelaka yo moko. Po makambo salaka oyebaka te. Oyebaka te. Ngani nazabo soki nazana mina nga tozu problème. So mutu mususu aye na côté na nga et puis nga nazo soit nga nazo yebisa ou bien ba camarade mibale bazu problème. Nga na ke côté ya mutu mususu. Siko amina nga zo balaka ke na finga camarade na nga camarade na ye o nga na kuta bango nga na osala ngote. Na osala ngote. Preuve en est que au moins de comment si na fingite na so fingate depuis na bandai na fingate parce que na bi ke bazalaka déjà et puis bazaba na nzambe ba kozonga na lisusu mais tozo telemela makambo bino bozo sala to telema ne bo pakola sila salité ne biso tolingi biloko wana te tolingi biloko wana te. Si s'agit de ça, 75 000 émissions d'analyse au Salango. Miss Lolo, je te salue. Merci beaucoup les Abakou qui l'ont déroulé sur Balandi. Mission merci. Merci à MK. Mukaji. Zambia Koubelecha. Merci la confiance. Dans l'équipe Soussou. Zambia Pambola Batunyo Soba Rolanda émission ou analyse. Zambia Pambola Batunyo Soba soutenir Ngai. Obazo Komelanga Zambia Pambola Bino. J'espère que tout le monde a sous la prochaine numéro et analyse la biso. Derrière la caméra, je vois moi en Afrique. Junior Yemoko. Donc l'homme. Je te salue un peu sur merci. Un peu si merci na Batunyo so. Tabita kitoko nzinga, tabita kitoko nzinga, tabita kitoko nzinga, tabita kitoko nzinga. Donc je te salue. Nzamba Pambola yo, merci. Ciao.